Salut, bana maman. Bana maman, est-ce que tension ça va? Balobi bana maman famille Bota. Bana ya maman Belvi Kandila patrona. Balobi tension ça va? Est-ce que tension vraiment ça va? Babi so tension ça va, ça ne va pas yaya lia mungwa. Est-ce que zo mata lia mungwa? Et ce que zo kita pardon lia mungwa. Mama ezende ya koyinda abandi kuna ngai. Babi famille Bota oye. Famille Bota toujours à l'honneur. Balobi mama Belvi Kandila patrona abalisi bandi kuna nga. Et loko nini oyo ezoleka ezokontinue koleka balobi mwana ya 26 ans abetisi bato mabaku alobisi mikolo aepate donc 26 ans à pamba siana bali makambo ebele ba problème ebele mikolo bakoka ko supporter lipamboli ya siana te bako supporter libala siana te bandeko na sikoyo ngana ekato solola babi makambo ebele mama bochela nga ba j'aime bochela nga ba j'aime parce que makambo jali yawa bochela nga ba j'aime babi famille Bota cha j'aime balobi ba dinachou ba dinachou vraiment bochela nga ba jeune ba j'aime ba pecha love bochela ba j'aime babi toza famille on est famille bandeko na nga na koyela bino video boyoka makambo o Laetitia Mwamba sali bandeko et les grave balobi o vraiment famille moko soudé en tout cas nzambi apambola équipe o mobimba o bazo sangana boyo zo mona bato bazo sangana bazana ambiance bana ko sepela c'est ça o babengi famille c'est ça o babengi famille Bota alors yo o mesana ko écarter na bato yo mesana ko za yo moko en tout cas zalaka na kwena parce que babi na motifo za na bato babi zanga mbongo mesana nini zala na bato zanga mbongo za na bato so zana bato za kitoko mais so zangi bato yaya eza pasi oh nyonso akoti pour la première fois na kata chaîne so vraiment beau s'abonner beau liker beau commenter ko sala so bien makasi beau meka biso ko zala jamais dessus na kata chaîne ya famille Bota News TV bandi kolanga avant to banda nyonso ndina lobana bino en tout cas film na biso to betana lisola film mokie avant to kotana sujet na biso vraiment kenda bongo so la famille Bota comprendre mais so la famille Bota en tout cas oyaka mbama paka po bandi koloba biso vraiment en tout cas film liboso parce que yango na leto ya ko soutenir la Belvi Kandila patrona babi film na biso et le kanakata Belvi TV yo on a nos occasions te ko kota na kata film na biso kota na lombango ke kotala mariage trick bandi kolanga eza ko yinda eza soma film oyo to bengi na ba marié to bengi na ba célibataire yo zo ko prétendre ko bala to bengi na ba onse baza ba fiancé en tout cas boya ko kota na kata film na mariage triqué bino mo bo comprendre et là ni o Belvi a bombeli biso parce que Belvi aza vraiment aza en tout cas na yibite na koloba ni pour film oyo et là ni e bombami na kata mariage triqué oyo niveau ka film ezo kende le bandi kolanga en tout cas non Belvi azaka après ça jamais déception ba film ni zalaka fo boluka ba suspense mo fo za na kati et zalaka bon ma petina suka do fo za kana posa ya kolanda que chaque jour landa ka épisode dango ndeni zo kende o lukata mukolo moko te na imagination o lo baka épisode na moni ekende be peke juste lokuta et pas Belvi zalaka boye donc ok gauche ok droite peut-on film et s'il est peut-être qu'à poser que oh ils ont côté l'obotala la famille boki côté la peut-être bon exagéré bien mon beaucoup de mariage trick bon mon a pas fini gesho ingani maman Moseka et ande ya koyinda et puis les ne Naomi le fois kende bande ko botas ko diwana makambo eza na kata film o je vous dis bino moko bokota 1000 heures akufi bandeko makambo au niveau zo kendeli na kata mariage triqué oyo en tout cas na sengi na bino mbokota boke ko découvrir sinon te bolo balanga nazo ko exagérer pona exagérer te bino mbokota na kata mariage triqué boke ko découvrir makambo na lo baso na kosa to na lo ba solo na sir bo kanga mabino ba ona bokoti te to pe boza famille Bota te bo kanga na kata Belvi TV.
En tout cas, il y a un moussana qui est Belle Vie TV. Voilà. La famille, tout est en sur le mariage à Siana. Si bien ezaki koyinda awa en tout cas tolobela Poutine niveau abimaki botala ye la maman de famille bota. Quelle beauté. Et puis papa Gingombe, non, non. Tu es unique à ton genre. Papa Gingombe, en tout cas, quand on peut savoir tension ya libela et puis si et puis AVC. Makambo tonto Gingombe sali. Azala ko kunitelo la sepela tonto Gingombe ya wana. Azaka ne kulete bo finga, bo loba, bo sala nyonso. Akeyembela biso baloba balembe. Je vous dis dans la deki live ya libala au moins que tu n'as sala ta vidéo ils a quitté a fait Siana pour na bande ko landa live en direct et pas Jérémie Ibele. Je vous dis papa Gingombe a ce qui se to la éteint tu allez ka live kuna tozo tapoter kuna tozo chaba j'aime kaka tozo commenter ya kindi somo na YouTube papa Gingombe ko kuna zo bois kakaka en tout cas apesa kipenda Poutine bonheur na ye. Vraiment merci à toi papa Gingombe. Apesi belle vie bonheur na kata ya mariage à Siana à la kisi nyonso. Et puis ce qui est grave on a arrêté na ki papa Gingombe lobi Siana aye na misu na bango tia na kata bela production a joie nulle part. Aye quand même directement pas belle vie abadi ko côté Siana le loi comme ko koma ba film est à niveau. Il y a un temps, il faut pas m'boulaka belle vie. Ozomona, azo former génération mobo, je ne sais pas. Si on a beau comme ba filmer, et Sylvie, a eu comment, ba grâce au bazo comme nyonso wana ba yekolion et pas belle vie quand la patronne yaya, mutabongo, tonto ba boutique l'écriture. Boutique kapende écriture eza belle vie quand la patronne. Parce que quoi apprendre bana boye ba yé balelo musala boye o eza fierté de azo former ba futur écrivain o lelo ba kozaya lobby o ba koyeba ko koma ba filmer grâce à belle vie yé pas former bana na ndenge na ye o ba kende liboso o na tango akaliza akate ba patron mi ba sala ngote pa bana na bango mais belle vie aya kaka ko botela pselo mobo ya sika na kata cinéma mutaba en tout cas zo mérité kande ba loba. En tout cas la culture et arbotel absolu belle vie botala penda likambo malamu ndenge kaka toyoka ba soupçon ndenge kaka ezo kendeli en tout cas botala ngo malamu et ça vraiment bien pour akomemelo ko moko ya sika na kata culture na biso oyo di jamais vie pour muto belle vie niveau ezo sala non rien bazo ndima au moins ba grand écrivain le quoi ba modé ba ndima belle vie ba fioti ngoma ba nani ba ndima belle vie en tout cas aza mutu moko oyo esenga faut ko encadre faut ko zana ye faut ko protéger nga na lobaka belle vie osenga faut ba protéger so ba protéger tant que eza mawa trop alors yango bino bato boluka ko finga belle vie mawa na bino biso ka koto to balisa tant bino kuna bo finga ya zo balisa azo kende liboso et puis bino tbande ko commenter na live yo zo balisa yo mo pe bala belle vie sa bala Poutine, notre Poutine, elle est déjà mariée. Et c'est à Balana. Azarani de Matalana, Taboya fait une de Matalana. Pour Boluka critiquer à Boyana. Notre Poutine de Asabala. Beaucoup luké na liste à ça la mariage et bima bon a raté pour ça bala. Et puis sa grande sœur, babi na kata famille à Belgique bon sur babala. Grande sœur Ninde Mutazalaki, marraine. Ya Siana ya Libala. Pour dire qu'il va transmettre ya malam au bazan. En tout cas, bien mettre bosaka na belle vie. En tout cas, faut botala parce qu'au niveau mutongo bino boya ko dénigrer ko finga niveau nzamba opambola. Niveau ya humiliation à belle vie niveau élévation na ye. Pour boyoka ki sentiment belle vie za ki nango bel lojo za ki na kata fete o senti ka balisi. Aleka ki même voir même les parents ba botisiana na succès a balisi et puis tala na robe na ye. Trop simple mais jolie. Tala Siana na robe na trop jolie. En tout cas non, Siana non, robe non. Robe pas tenga na niveau moko kozo ideta. Ndina luli robe Siana ba robe ne nyonso. Elle a été très jolie. En tout cas bato ba critiquer libala Siana to ba robe ne to pe ba critiquer Poutine en tout cas ba ndoki. Danga na mi lobeli bino avant.
boa pena bandoki boa na maseke na mitu na bino po vraiment rien à dire faites les cas qui toko batu balia animation en tout cas merci beaucoup papa Gingombe, tu as été fantastique. Tu as été fantastique avec ton poutine. Oh là, ça vraiment que linga Belleville mon tema na mobimba papa Gingombe nzamba pambola yo. Nzamba pambola boende to linga quand même bibe loba. Oh nga zaka nisho ni fois bibe linga bato ba nisho ni fois te. Na vie faut osa chaude ou bien osa froide. Donc faut vraiment que l'excès ba position nga na naître ah makamba naître ezati ou bien linganga ou bien linganga te. C'est comme ça dans la vie bongo de to kende nango. Bongo de to tambola. Ozomona to tambola nde bongo. En tout cas vraiment ba félicitations belé à notre beau gars mobali na biso ekolongola biso soni oyo abali biso fiana na fleur d'âge 26 ans bongo mwana 26 ans abali boyoka bacritique mwana 26 ans aza critiqué mwana 26 ans baosele balikita mwana 26 ans yaya boyoka soni ko bino bamama mibimba bamama mikolo bongo soki ezalaki ata mokolo moko abalaki nde tomonaki mama leya bolobi bokritike oyo siko aza mwana 26 ans boyoka soni botika kosela siana bémission boyoka mpenza soni namoni na mpe mission bosala te parce que siana aye kocoloniser aye kopesa histoire mo boye donc matro ma plein voilà bamili botana lela bino atuna baki vomofona ya kosala analyse parce que ezalaki vraiment du wow feti oyo siana kitoko notre poutine notre maman très simple trop calme azalaki calme na feti oyo azalaki agité te o te osenti ke mama abalisi mais respect na Belleville quand la patrona en tout cas vraiment bino nyonso bolanda vidéo na biso nzambe alola apambola bino tosepeli koyoka bino vraiment naza na esengo mingi kitoko makasi nzambe na nga apambola bino amona bino nyonso bokolanda vidéo oyo bino nyonso bokokota na kati ya vidéo na biso okotia mwa j'aime na yo okopartage okokommente en tout cas ekosala biso bien bongo nde biso toevolue na kati ya famille bota esengo oyo ezalaki na kati ya feti oyo dis jamais vu. Dis jamais vu, je vous dis. Dis jamais vu. Non, yé la bino vidéo mususu ezali ya Laetitia Mwamba. Babi makambo eza koyinda fete ya siana ebimisi makambo ebele bandeko to bando ya malembe. O sentir que siana aye kobuka ba blocage. Aye kobuka ba kale na biloba loba internet. Bato ebele mususu pe bande koloba en tout cas na rédiger bakangi munoko. Belleville lati vraiment trop simple mais waouh canon je vous dis